Après, avant vacances, ça veut dire que tant on a yakin, na ça va colinda me blamba ndambu, ba chako, sa classe, na ba ji, pour na me ba orphelin, na tala kan ma belle va ça na TV, na se plaît que na aider angoza bien, na ça que aider aider bana mingi, pour na sala kan école, na bana, so pour aider bana ezalaka wana, so tant on a beki na vacances on tano ya, na on ta jour moko, na ya utala bana, to fanda na me mon bloc on a bango. Souvent toza ko senga na bato oyo ya motema malamu bali mako soutenir te baye o ba soutenir ba continuer toujours ko soutenir parce que nzambe moko ayebi pour to ebi na bible ezolo bana biso esika moko lobi ke no moto oyo achaka lisu to pe apesa ka pa borfele nzambe atika ka ete bozo bwaka na yo ko bwaka na ote kangisa kaka bisungi na biso ya muke wana biso to mona muke mais pas la bango lobi ebele ce qui t'a touché mon tempo muta sunga ka so touché so mutema ne tutami so tutami te ako sunga manaite mais so t'a touché sunga balia ka mobilo kwa ngote biso ka se pe balia ka me balia ka bango ngote donc nyoso oye yaki yango to monyango ils ont la don hein ils ont la paix don et ils ont battu sous azani na don ngote donc moi to tenir hier regard exact mais tant to ça la boy c'est juste pour nous relaxer moto azani na don ngote moté met tout aé pour que aya a aider mais zakake battu nyonso ba Rolanda wa monika za mbongo na ezo sana ngwe loro morote parce que ça ba momo sopezo ça loro morote en tout cas akanisa ba orphelin nzamba ozanga te kopambola bango nzambe mutachaka posa na mutema mutu po mutu akabela mutu soki mutu aboyi kokaba to esengo ya kokaba ezate ata to lobby to ko forcer yete mais to lobby na baye bata na ba bonne volonté omoni na bible nzamba yebisi Salomon ayebisi Salomon batongela yendako abi boko récolter babiloko mais beaucoup récolté et pas na batu oyo bakozala mutema malamu ya kopesa o comprendre hein et ça même mapé na arche tant ba otonga arche nzamba yebisi Moïse abi bokozwa ba or na ba argent na maboko ya batu mais bokozwa na ba oyo bakopesa na mutema malamu donc on ne peut forcer quelqu'un. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali sa prince maya pamba oyo bate yakaye uza
tozala na bongo kolo ya bonga elongo na bandeko nanga tolobi na yo merci tolobi na yo merci parce que ozali na tomoli lokolo na bamoli yo mosasu na kokolo na yesu merci mpona kokola lelo merci mpona kosalisa biso tozo recommander ensemble nzela tozokende na maboko ya nzambe koloba na nzambe azala motambusi na biso koloba na nzambe ye nde azala guide na biso ti esika tokokoma tokondeli biso Seigneur Dieu, merci. Ma vie, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu ainsi. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te disons, moi, ensemble avec mes amis, nous te disons un grand merci. Yahweh, nous recommandons. Kolo, ndenge tozo kende na maboko na yo. Batela biso likolo na miango nyonso oyo moyinya ko bongisa kolo na nkembo. Oui, c'est vrai. To yebita mubana nzambe basangani pona ko bongisa loko moko pona lokumu na nzambe kolo moyinya sepelite kolo na nkembo. Yango yawe tozo recommande ngana bandeko nanga biso nyonso na se na loboko na yo na nguya na nkembo. Ebatela biso likolo na accident. Likolo na makambo nyonso oye koki koya kolo na nkembo. Olamu na yo ezipa biso lokola soso azipaka bana na ye kolo na nkembo. Tokende na kimia, tozonga na kimia. Kolo bandeko oyo toke kutala bana bitike kolo na nkembo. Bible yebisinga la seule, la vraie religion kolo eza d'assister et d'aider le pauvre et les orphelins. Seigneur, tolinto kende kotala bango kolo loboko na yo na nkembo pe na nguya et avancer biso kolo pona combattre la bango kolo na nkembo afin que tokuta bango en bonne santé, en très bonne alors. Yahweh kolo soki toko kende na kimia pe tokozonga na kimia ensemble na bandeko tokozanga te kolo bano merci pour za papa malamu. Yango Yahweh ensemble nyonso ngana bandeko na batolobi na yo kumama po zanzambe malamu na kombo na Yesu neto bondeli boyi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, fais avec moi de grandes choses, afin que ceux qui me verront puissent te glorifier à mon sujet. Tous ceux qui sont ressuscités avec Christ, leur vie est cachée dans le lieu céleste. Alléluia! Nazali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Papa yo pesa division, pesa biso provision, tolingi tomona nde na biso.
Oui, le plaisir est pour nous de savoir très nombreux à suivre toujours c'est El News TV, mon pépé Sika. Merci à toi Christelle Larose, Mamouli Ranoum de la presse congolaise. Merci à Golo Mayala, merci à Rokar Miesi, merci à Papine Solamiso. Obozala toujours en apona ko Debiso. Aujourd'hui, Toye Bongo, visite avec Belleville TV, Toye ko accompagner Belleville TV na visite na yo à Sali na ayokota là-bas orphelin. Avec déjà Golo Mayala fongwa déjà caméra, tous a déjà interview, tous arrivé na biso et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Mon bébé, bon, viens faire bisous. Oh mama. Oh Moïse. Moïse, il a vu ça. Moïse, il sort au télé. Bon, si, maté, il y a mon cocaca. Il y a mon malais. Mossé. Ça va. S'il te plaît, bébé. Quel tient beaucoup ce soir? Mariette. Yoga les amis. Mineur. Yo. À l'autre raison. Vous
prier ensemble. C'est Boya. Hein, Boya? La pire religion sainte, c'est celui d'aider les pauvres, les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et la Bible dit, celui qui donne à la veuve et à l'orphelin prête à Dieu. Et que nous mettons ensemble de la peau à bisou et pour la banane. Nous allons concentrer afin que nous sommes de la vie. S'il vous plaît. Yahweh, merci. Parce que le baki na Bible, Osa, le père des orphelins et les maris des veuves. Seigneur, yondo pesaka posa na mutema mutu pona kosalisa mutu Yahweh. Soko pesi posa te muta kosalisa mutu te koloko pesaki ba mama na biso posa ainsi que groupe Bella, Fondation Bella, volonté ya kosangana lisanga pe na kolana biloko esika na bayeba kelela bayeba zamba kolo yeke ozataka pe mama na mama Yahweh salisa biso esika loboko oyo ebimaki nkolo zongisa au centuple nesika batu oyo bazwaki posa pe makoki makasi ya koya kosala acte oyo nkolo pesa mayele pesa bwania kozanga pete kopambola bango mawa na yo toujours likolo na biso mawa na yo likolo ya bana oyo azobela nkolo mawa na yo ekita likolo na ye mpe molamu na yo ebimonisama na kombo na Yesu. Yahweh assiste biso nyonso oyo totie matambe na biso nesika oyo natina na bolamu na yo kolo lokola yo tikalaka na nyongwa mutu te Yahweh ti yeba kofuta au nom de Jésus. Que ta grâce Yahweh anime cette journée et titoza awa titokolongwa Yahweh tozana mesengo na mutema po ete yo nzambe ozana biso elongo car la Bible me dit avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur, sois ensemble avec nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. You made a long travel and then you come here to assist these children. So can you first of all give us your first motivation, the cause that brings you here to meet these children, and the relationship you have with Bellevue? So first of all, I want to say thank you for the question. My relationship with Bellevue is I saw her on her TV channel. I saw that she came to orphanage to leave some stuff. I sat with my mum and I was like, oh, that's a good idea. Like, it's always been something I've been passionate about. I've always wanted to help people, help young people. I work as a TA, as a behaviour mentor. So helping people has always been a passion for me. So I decided on my next trip to Congo to bring some stuff for the kids and just support them because they're orphanage, like they have no one. So we are the people that are going to support them. Ça dit que ma relation se résume à ce que je vois sur Bellevue TV et aussi on a une particulière relation et moi aussi de là où j'ai travaillé. Donc je me suis senti tellement obligé d'amener ce que je pouvais pour les enfants et puis de voir à quel niveau je pouvais leur assister. C'est comme ça que vous voyez ces petits dons qui est devant vous ici. So do you have something else to add? I just have to say thank you for everyone that's supported us to come here today, and anyone that's watching us to carry and support in these kids. They have nothing, so what we give them, even the little that we can give them, it will mean a lot for them. So just carry and support in and help these young people.
Entre-temps, nous disons aussi merci. Donc, de ma part, je dis merci pour tout celui qui est ici, présent. Et en même temps, je lance un cri d'alarme à ceux de la télé où je travaille. Justement, on a essayé de donner le meilleur. C'est vrai, on n'a pas beaucoup, mais le peu que vous pouvez toujours avoir, mettre à disposition pour les enfants. Thank you. Thank you, Professor. I'm doing fine, thank you. So what did you feel when you arrived over this place in this orphanage to meet these children? Qu'est-ce que vous avez ressenti dès que vous êtes entré ici par rapport aussi à l'objectif de Bellevie? I felt really upset to see like their parents don't really care about them. It's like they didn't think properly. It's like it hurts your heart to see children like unhappy, not seeing their parents. Like, I'm grateful for what God has given me today. Ça dit, sorry, j'étais aussi en même temps profondément touché lorsque je suis entré ici de voir comment les enfants ont été abandonnés. Et aussi, il prouve à suffisance qu'il manque une affection particulière des parents et tout. Yes, keep on. And it's it makes me happy to see them that they're healthy. Some people, like their parents, end up just abandoning them on the streets. At least they have food, at least they're living. So I like to bless these people that are looking after them, giving up their money, giving up their food for them, because people don't have to do it. People don't have to do this. Just God, because God is always in control. Ok, c'est-à-dire que en même temps, j'ai lancé un cri d'alarme. C'est vrai, ça fait mal, mais je lance aussi en même temps un cri d'alarme à tout celui qui peut tout disposer, nourriture, argent, tous les effets que vous pouvez toujours disposer pour ces enfants. Ça sera les bienvenus. Entre-temps, nous reconnaissons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Thank you for your intervention. So as you can observe in the right moment, we're here assisting these children and that need your love, that need your those who need your love, sorry, and they need your attention to care about them. And then we thank you, everybody who was watching this video, to not go back, and then even if a little bit it can be, to try to help those children because they need love. Thank you for everybody. Azotala. C'est elle a voulu rendre visite et pas baleki na ye bandeko na ye alingaka bango mingi, elle était touchée na ba image ya monaka et ba séjour na comme mokie il faut azonga Londres hein? Yeah. Donc on a bêté moi tout pour que akutana bino apesa bino mbote nasipeli makasi siko ye mingi Aya. Quand tu s'en as classe, ngalo na luki solution te. Jini on moya de Jini. Bonza mona Jini l'interview. Jini c'est comme makambo yo. Jini azo kele lo beba yes la musika. Ah Jini. Et pesa makambo. Ya. Zano calme ngamo na lobelo anglais. Bellevie na nke bokoti na mama. Comme ça bon on a continué. Yo ka Bellevie bien mona luka solution. Bah, toujours dire. Napesi merci makasi na mona nanga. Nzamba pambola ye. Nzamba mona ye. Kokanisa orphelin, soki nzamba simbi motema na yo te kokanisa bango te. Yes, I thank my beloved sister for this long trip. She came here to meet children, and so may God bless her and may God to care about her for everything she does. Bon, napesi sou merci. Vraiment na bana na biso nyonso batu nyonso ba sepeli batangisa bango, vraiment batu na nzamba mona bango. Nzamba fongola bango ba porte. Pona ndima ide ke bano nyonso ba okota me bana nga nyonso 31 bazotanga. Eze ba koti ane o eze sengo makasi po. Elonga te. Elonga ko papa, elonga na kati ya Bellevie TV. Yeah, I have also to thank everybody who had idea to care about these children, to school them,
And I didn't believe one time that all these children to be schools. But I can thank God for that. And thank you for everybody. Voilà. Oui, bonjour Tons. Ouais, bonjour Vané. Bonis. Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Oui, un mot par rapport à Ndenge Orphelina, parce que le bilobo ko epesa ka ngonde zo ka ebele, mais le Bellevue TV est pensé na orphelin. Un mot par rapport à ça. Bon, na robenga ngo lokola habitude to bo mesanoté parce que geste ça la par rapport il y a oyo ya moke ezwamaka yango lokola Bellevue TV ezalaka toujours repenser na bana na biso ba orphelin o na lingala to bengaka bana bitike lelo elongo na bandeko na biso pe ba utaki Londres to kala ki jour o ya samedi ya lelo to sala descente awa na Kimbanzeke esika oyo bana na biso ya ba orphelin bazali bon ezara mon côté ezabisika ebele bon pona lelo to pensaki koyana no awa cette semaine pour Kolanda to kende pesika mususu bobo mesano kaka ndenge zalaka yango souvent toza kosenga na bato oyo ya motema malamu balema ko soutenir te baye o ba soutenir ba continuer toujours ko soutenir parce que nzambe moko ayebi pour to ebi na bible ezolo bana biso esika moko lobi ke no moto oyo achaka lisu to pe apesaka pa orphelin nzambe atikaka ete donc toza wana biso tozo travailler longo na bino biso na compte ya Bellevue TV bino pe na mwandambo o nzambe apesaka bino soki pe to ko sepelaka to partager yango na bana na biso ya bitike e ozala malamu mingi vraiment. Oui, bonjour Vanessa. Impression yo par rapport y arriver na biso en orphelinat un mot na ba ino s'adresser na ba ino so ba Orlando de partout. Voilà. Bon. Bah, impression il y a sentiment, il y a joie parce que toye ko salisa bateau bazanga. Lokola nzambe atikala kana nyongwa mutute toza sûr et certain car salisa biso par sunga biso. Et bana oyo baza ba orphelin, ba orpheline. Baza awa ebele so otali okomona même ba bébé ya ba 7 ou 8 mois maman boti peut-être a sundoli mwana aza orphelin te mais maman qui ma charge ya abwaka mwana na point moko boya kenda na ye donc orphelinat ça marche ensemble na Bellevue TV na Fondation Bellard nde basoki para na bana oyo alors na bayenyo so o balingaka bana na bayenyo so oyo basalisaka bana ceux qui basent la possibilité de joindre Fondation Bellard na billet à Bellevue TV et azana elamba azana sapatu azana eloko nyonso même biloko olia tananeti aba biscuit yé ba nini ba quaker yé ba boîte de conserve yé ba cahier surtout aux un moment il y a rentrée scolaire ba cahier ba sac ya ngwane yé moi bilamba pe ba chaussures yé ceux qui bozana ngo botine de la bana et sunga bana nzambe na lola ko kanisa bino un jour c'est ça. Oui, na ba nyonso ba kanga motema bazotala mais sentiment yango ya opesisa te okoloba ni par nzambe mutachaka posa na mutema mutu po mutu akabela mutu soki mutu aboyi kokaba to esengo ya kokaba ezate ata to lobby to ko forcer yete mais to lobby na baye bata na ba bonne volonté omoni na bible nzamba yebisi Salomon ayebisi Salomon batongela yendako abi boko récolter babiloko mais boko récolter et pas na batu oyo bakozala mutema malamu ya kopesa. Vous comprendrez? Et ça même mappé na arche tant ba otonga arche. Nzamba yebisi Moïse abi boko zwa ba or na ba argent na maboko ya batu mais boko zwa na ba oyo bakopesa na mutema malamu. Donc on ne peut forcer quelqu'un. Donc tokoloba kaka soki mutema no etutisami yaka nango. Soki pe mutabona ye bon. Soki mutata pe nesengo ya kopesa te maman. À quoi bon? Na pesa mutu eloko bongo na mutema na ngana zo yima c'est que na pesité donc ba oyo nyoso bazo kanga mutema nzamba sunga bango atuta mitema na bango afin que ba ya kopesa donc c'est un peu ça. Oui bonjour. Oui bonjour. Bonis. Oui ça c'est par la grâce de Dieu bien.
Tout le monde est là, vous candidat bon orphelin, mais bon moi quelque chose d'impressionnant par rapport à Eloni, ça là qui que vous allez toucher pour vous même là bon. Oui merci mais ça vraiment mingi ngate ya moi langai. Moi langai moto atala ka Belvi TV, ala qui toucher na ba action Belvi TV. Ya mona ki ke nzamba ya mona ki e pas à la moi ambe ko sunga. Tema yango za ka posa mutema na ye. Ya ko sunga ba orphelin ya ko sunga kaka ya posa mutema na ye. Donc yango la voyage ne tour yo. C'est pas qui voyage na pour ya ko sunga pe ba orphelin ko sunga ba orphelin ya ki écouter pe na belle vie. Nde voilà, nde yango to le loi. Oui okolo bana ba ino so ba landa un mot. Na ba o ba to landanga vraiment bana o ba na posa lisungi na biso. Yo moto fandi na kwa moko moi biloko moso oyo tozala longo pe suppose obwaka na yo ko bwaka na ote kangisa kaka lisungi na biso ya muke wana biso tomona muke mais pas la bango dobi ebele soki nda ba toucher mote muta sunga ka so toucher so mote mane tutami so tutami te ako sunga mana ete mais so nda ba toucher sunga balia ka biloko ngo te biso ka se pe balia ka mais balia ka na bango ngo te donc nyoso oyo yaki yango to moniango donc le groupe avec profiter quand tu s'occupe ah ouais tu fais tout de ya tout le monde là-bas. Merci. Merci. Papa, bandez l'alphabet. D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Bonne santé. Santé bien. Yo talabana parce que ba ebele ba sala ngote mais yo saliango okolo banini par rapport on peut tout le monde pour memi bébé. Yeah, na memi bébé comme les Joyce. Ça y est. Na qui vacances après avant vacances tabaki ke tango na yakin na sa ba kolinda me blamba ndambu ba chako sa classe na ba ji pona me ba orphelin na tala ka ma belle va savoir na TV na se plaque na aider ngoza bien na sa que aider ya aider bana mingi pona na sala ka na école na bana so poso aider bana ezalaka wana so tango na baki na vacances on tano ya na ngota jour moko na ya utala bana to fanda na même bloc on a bango sengo sengo makasi ba minga bien na sepna bana za bien penza ba sukate ba sukate na ndenga sa beto na boya kaka na bo aider kaka onyo sa mona mukie na nango na pesi. Merci, que Dieu vous bénisse. Thank you, merci. Boni biscuit. Biscuit. Voilà. Ça geste moi.
Voilà, ni nous collons la bande de cognos, na ba maman nyos bazona na biso à travers le monde, surtout na ba oyo ba ka pe kota la bino na ofela un message mes amis. Na pesi message we. Na moni mama abiso yesu, abiso yesu bilamba ba paquet aji ba kae, ba kwake ba sardine ba biscuit. Na pesi merci nzamba pambole sika nyosa nyata epesa melae, o nyosa sala epesa melae. Ba porte nyosa kangama kipona efongwama. Esika nyosa toke ba porte na efongwama pona ko yoka maloba na ye na elobi boye na bato o baolanda ngai o paza mutu amutema malama sunga biso to ana posa pe to tanga to zala pe batu na mokili oyo to ape na posa machine à laver posa ya congélateur posa TV to ana posa belé soki bo sungi biso nzamba otika bino ta pambola bino. Merci. Papa la pécho, merci papa. Maï baki beaucoup la lélé papa. Maï baki beaucoup la lélé maman zoko ya utara. Papa la pécho, merci papa. Ite nso ba fele. Ape biso ba ko yo ko ya. Enso ba papa ba ya. Enso ba ya mu la ya. Kaye enso ba ya ko so ye. Esa la pécho mama. Enso ko ya de esa la ye. Papa la pécho, merci. Ba ko le. Ngwana papa tu no ba famille za ko kama mama. Biso na kabiba ngwana sala boko na yo. Ana batu msusu bana bambongo na bango bazuli kanisite oyo ya kosombela biso ta bilamba kolata Seigneur. Ese ngwana biso Seigneur pambola mama na biso. Aluka mbongo te mbongo luka epo soka zala mbongo akokanisa biso ba ofela. Amen. Ya ngwana ko pesa yo merci. Mi place nyonso konata e pesa mela. Amen. Na ba porte nyonso kangama kina vi na ye Seigneur. Kola mama na biso. Biso la bike ndako na biso oya nyata kama tambela. Yebisa nzambe Esther. Oui, bonjour. Bonjour Vanessa. Bonne santé. Ça va dans Roland Nzambe? Oui, tout le monde a toujours pris un orphelin, initiative à Boé. Tout le monde a vraiment été au Kolobani par rapport. Bon, ça a inspiration Nzambe. Ndenge atsango katinanga pour que na salela ngo donc naza obligé à exploiter ngo parce que na bona mkwasu kanzamba yebisanga ke elo on atinda ke osala kité. Oh, tout le monde a battu misusu azana mbongo na ye azana besoin asomba ba bijoux asomba ba voiture ba mituka ba mona ye mais yo ya yo tu penses toujours na ba orphelin na bato ba mona pasi na ba nzela pour ba image bezolo ba yango moko to mona yango na ba site na ndenge salamaka. Pourquoi quelque chose de comme ça? Bon, et ça eza parce que kokaba pesa la don hein. Eza la pe don et ça na bato mususu azani na don nango te. Donc moi to tenir hier regard ezate. Mais tant to sala raboé, c'est juste pour nous relaxer muto azani na don nango te. Moteme tutae pour que aya a aider. Mais zakake bato nyonso ba Rolanda
wa monika za mbongo na ezo sana ngwelo romorote parce que ça ba mbongo so peso sa elo romorote en tout cas akanisa ba orphelin nzamba ozanga te kopambola bango message na bana to yoka ba obenga ya belle vie mais siko parce que batumsu babanga kababino to pesa na maboko ya nani to pesa na maboko na parce que batumsu pesa mbongo boy allié na ye akanti batute mais to mona vraiment ba pesa confiance ko bato bana besoin pe o bakolanda na minute bana besoin pe ba chama coup de pouce na idée o ya malamu zanango ko kanisa bano bazanango te morsandi to fongola porte pona batu nyonso et ça maman Mireille Koki et azape maman ozo soutenir biso na kati ya ONG Otozana Belar TV et mutu nyonso oza besoin ko sunga oza besoin ko aider apesa biso confiance parce que soki olobi ka ke non parce que batu mususu kala basala ka boye baliaka bazongisa boye opesa te na ndimite que explication no ozana na mukola suka panzambo lo bakenga na boya ko kaba parce que l'autre avait mangé l'argent non et je crois qu'actuellement que kopesa confiance et tango pesa mona ke no pianzambe na pesa muta mokilité alors mutu o rozwanga roli yango etali yena nzambe naye donc voilà bana ba olo bana belle vie kana muke rentrée scolaire yango yo na kosunga biso ka ya belle vie donc c'est ça que j'avais dit na muke peut-être o ezalake ezana batu mususu bakanisa bango mutu mususu akotinda la mususu moi $30 naye mutu mususu atindi moi 50 tu vois et baza batinda bakanisa bango donc ezake la mususu ke yete biso toza obligé au sa nini de le faire na muke otozala nango toza obligé au sala so yo kila mususu ofanda omona babengi ya belle fille biso boy en tout cas na choité naza obligé ka courir pour que to ya to porto secours na bango mutu nyonso ya bonne volonté ya bonne foi bo salango nzambe aozanga te ko pambola bino numéro na ngai saka oyo ezala toujours na Bellevue TV yango na kaka c'est mon numéro bat bazona bango benga ngai et bato babane vraiment ko réclamer balobi ki ba benga nga trop ba ozwa ngai te. Je demande 1000 excuses et par rapport aussi à ma programme Tozaki Nangwa Day, qu'on n'est pas par-ci par-là et Tozaki vraiment concentré sur ba femme nangai et na musala ndenge zalaka mozo diriger na ozande tisiko na ba téléphone nangate pendant que na surveiller musala oyoyo na cause na ba téléphone peut-être mutabengi na azwinga te tout ça donc il faut pas en faire un problème mais quand susko benganga bolimbisanga vraiment pona yango et na kobongisa côté wana. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Bon voilà quand na ibisakio o équipe technique nangai ba technicien nanga bango yoyo Montréal, bah image à kitoko wana o bozwaka na tombo lo baba en tout cas image bien, félicitations Bellevue TV. En tout cas mon réalisateur a tant ya bandaka la depuis to bandana eno to changer te. Po toza zaka na ye mingi nde yot. Ouais, ko changer ma bête. To baki si réalisateur mususu parce que msale ko maka ebele. Donc yo on a comme aimé, yé Charlie. Donc bah on toza na bango yé gérant ya biloko nyonso kimbuta gouverneur agérango bien makasi donc équipe nanga yango OK to pesa ta moya mo qui est même musala makasi fande ya bonjour na ba inoso ba Holanda on a Cell News TV parce que tout le monde à chaque fois ba image ya ba visite au Canada de temps en temps. Ouais, bah continuer toujours à consommer. Ndé ba consommer et ça la pe biso bien et ça la pe effort na biso to multiplier ba travail. Donc ba erva boye ndé to sengi bo sala ka yango quoi. Tant biso pe to tika ba occupation biso to ya boye poto diembela ka tali pamboli wana et ça va bien. En tant que réalisateur à Bellevue TV, je remercie ndeko mwasi wa oti boka musika. Ayeko tia mo brique nae na orphelinat o ezelo ko mo bien. Donc au pozo la nabiso au sala des mêmes choses nan de konabiso moi sinza mo pambola. Merci beaucoup Amo. Juste ngika tolo bana bato bola nabiso. Même la Bible dit celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Donc on limite ce yo prêter nzambe nzambe otika na no ba evo sala yango kusunga bana o bana eloko te do ba classe yango yo bino botanga ba biso totanga toza ba chance wala tanga mais
bango bazo ba chance otanga ti do to sunga bango quoi. Merci. Teacher. Non, en fait, tout est là, hein, tout s'est résumé na baoyo bandeko ba intervenir awa to ça pena minga au baxate. To ebija ke bato baza sensible na ba bonnes actions, donc bazomona combien Maman Bellevie a s'investir à fond et aussi notamment na bandeko bazota musika pour défendre la cause ya ba vulnérables, entre autres bano baza orphelins, mais aussi ba veuves dans l'action ils a vraiment ébélé quoi. Peut-être ba image au monaka. Il y aura encore d'autres images qui suivront. Donc, for everybody, I say thank you. Aïda, oui. Par rapport. Oui, vraiment, j'allais pas emboli pour Nabiso. Elle est au côté la orphelin, les sous-sondés, tout ça, la cas comme d'hab, na Bellevie TV, na Bella. Donc, ils ont ni moi ni makasi et les toyaki de qu'on a mis sur le la penser qui n'a pas orphelin aba qui les loyep aba que ça un plus plutôt pour na bana oyo bomona les ba cahier ba uniforme et ba sac donc déjà vraiment bien donc ba ope baza na posa vraiment ko aider bana oyo bo hésiter té bozomona biloko ezokoma et ya kai comme en sécurité bomona ba image botala ka donc vraiment vous allez pouvoir soutenir bana oyo ko hésiter té yaka Nzambe Pambola. Merci beaucoup, merci Nabenyo Sobozakebele pour nous l'analyse à travers El News TV. Merci à toi Bellevie TV d'avoir toujours pensé aux orphelins, Babinza Mauzangato Pambolayo. Merci. Mamou. Merci à Papine Zolameso, Rokarmi ici, Batbana pour cette initiative. Boyaka toujours qu'on rendre visite na bana Bonza Mauzangateko Pambolabino. Donc bon contacter Bisso, bon contacter Bellevie TV pour na plus de précision parce que Bilo no sobaotinde yango ezokoma ba ino sobasana besoin ko sunga Bisso à travers image oyo ba osunga ba orphelin to koya wana pour na visite. Merci à toi Gola Mayala, merci à Papine Zolameso, merci à vous tous. Je vous retrouve à la prochaine. Bye bye. Dieu merci.